ndeti mona mwasi o akiasali bonduma na bibina mobile mobile akangie kaleso amikuti na limitation à cause ya itamboli na ya mabe. Non, eloi liboso na boye prophète de la nation azalaka te. Ceux qui m'ont mis bien prophète de la nation aza païen. Qu'est-ce que vous gardez et pas ya pasteur Walesa o lelo et cause la lokola modèle moko boye popé au s'en servir nango demain. Libéralité s'il. Comment? Libéralité. Denis laisse un prophète la bannière au Lingamini. Il était modèle pour moi. Ah ok. Il modèle pour Nanga. Mais le rôle à Pengwa, donc Aza sous modèle pour Pengwa na yé et ça sur quel plan en fait? Tant Aza sous la bitité. Donc à Pengwi. Vous savez, prophète Aza éducateur ya masse. Prophète Kate Moussa Yanzambe. Ok. Aza éducateur ya masse. Vina fait la modèle. Il y a sous modèle pour la bichoter. Mais limitation dans le mariage, ceux qui battent ma barre à bota kate. Et là, nous sommes organisés. Mais ceux qui ont 5 mois, ceux qui ont 5 mois, vous savez, nous sommes organisés. À quel libala, libala yaka. Zemi pe yaka. Mais ceux qui ont 5 mois, zemi bima kaka. Ok. Donc, dans la délivrance, Dieu nous a fait grâce. Il y a beaucoup de limitations dans la vie, il y a bateau. Zana mwana mwasi mususu mwasi kitoko mibali bayaka na bango baso aka facture batila limitation dans domaine de facture ce gars suit facture mobali faki maye limitation et ça langage autrement dit et ça image à balion et ça image à balion quand est-ce que muta découvrir la balion quand on sort à côté ba problème uniforme dans les kambo moko na ezonga kambale belé. Vous êtes sur Top Media TV. Tobanda. Voilà, merci Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Boye malam na émission na bino Tokundo la vérité, une émission qui vous apporte de bonnes choses, une émission au Top Media Télévision à Tchahawa dans les soucis rien que pour nous informer bino na temps réel. Voilà, Tokundo la vérité mokola lelo toke ko yambela bino toke ko kundo la lisusu moko ya basali na nzambe prophète Feli Ngoudia o akozala na biso lelo na plateau o pona ko luka moyen amema bana na nzambe na maloba o amalamu nzambe atikati na ye. Aujourd'hui nous allons parler de l'évangéliste Walesa, nous allons parler na ministère na ye, nous allons parler aussi na banzela o ye azokoleka bongo par rapport à musala o azoko kosala. Voilà, je suis intéressé quelque part il y a koloba ete il s'appelle prophète Feli Ngoudia, le prophète, il y a des limitations. Pourquoi prophète, il y a des limitations? Aujourd'hui, ensemble avec vous, tout découvrir. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Eli, parce que vous allez derrière la caméra, vous aurez réalisé l'émission. Oh, merci beaucoup pour nos messages, conseils, pour nos orientations, pour nos cadrage de l'émission. Oh, un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Nadia Zouzi Obonga na Yves Ilunga depuis Lubumbashi. Voilà. Ce qui est le langage moko Eli au Kofongola Bisso pour que les enfants de Dieu comprennent que je suis avec celui qu'on appelle le prophète Feli. Merci. Bonjour prophète. Bonjour papa Langai. Bonne santé. Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Année 2021, elle est Kitoko. Année 2021, Nzamba za ki loko le Benzer pour secourir biso. To la ki bien nangolo Nzamba. Voilà, est-ce que bandeko o bazo landa biso bakozwa grâce ya kolanda biso peut ba bénéficier na grâce Nzamba tchekati na yo na nzela losambo. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée. Tu as dit dans ta parole que c'est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Assistez biso pambola litoyo sokoyoka biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, na kombo na Yesu. Amen. Le prophète Feli, prophète il y a des limitations. Naza na nous intéressé wana parce que a on est penato zo moi temps avant to zo le prophète de la nation de Nilesi avant to zo l'évangéliste Walesa. Prophète il y a des limitations. O limita ka ba vie ya bato. Ou qu'est-ce que ça veut dire d'abord limitation? Naza prophète, il y a des limitations, c'est trop dur. Je suis prophète de ministère. Mais limitation, ils ont ngolunza mbasala biso. Moutunyos aza limité
na domaine au satana limité. Biso nzamba tindi biso. Un prophète c'est un parlementaire de Jésus, c'est Amabélé. Dieu nous a envoyé, Dieu nous a donné un ministère prophétique accompagné na don il y a délivrance. Toi un ministère prophétique où ils ont accompagné na don il y a délivrance. Donc na don il y a délivrance, Dieu nous a fait grâce, il y a beaucoup de limitations na ba vie il y a batou. Donc ngolu nzamba sali biso ya ngwana. Exemple ça na mutu ate kaka. Mais ba chela limitation capital ne sukara na $500. À cause na $1. Amati mbangu so comme na 500 pour moi na beli akoyi. Asa na $1. So mati pas comme na 500 pas ba yibi mbong ba chela limitation. Ça na moi si mususu moi si kitoko. Mibali ba yaka na bango. Ba so aka facture. Ba chela limitation na domaine na facture. Ce gars suis facture mobali faki maye. Donc nzamba sali biso ngulu ya ko sambela pona muto ça conscient que azal limité dans le domaine moko songolo. Parce que délivrance et bandana na conscience. Délivrance et bandana na conscience. Il faut muta comprendre nazal limité dans le domaine nini. Nazal bloqué dans le domaine. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité là vous rendra libre. Donc avant muta comme à délivrer, il faut y bandana ngai nazal limité dans le domaine nini. Yango nzamba tindi biso pour to sambela pona bana nzambe to bondela pona bango to bimisa bango na kati ya ba limitation ya ba famille. Voilà, pour na kobimisa bango na ba limitation wana tokoki kosala nini ndeko oyo azolanda biso ndeko o akozwa libaku ya kolanda biso akoyeba ndenge nini que je suis limité pour que na luka moyen na luka nzambe ya prophète Feli ayanga au secours ba limitation ane kweya mutu ayeba kaza limité elonga liboso na ba problème uniforme limitation eza langage autrement dit eza image à ba lion eza image à ba lion quand est-ce que muta découvrir la ba lion quand on a côté ba problème uniforme donc likambo moko wana ezonga kambale belé ezonga ka nyoso na zoka mibali bayaka bakendaka na lukaka likambo ebandaka malamu esuka ka mabe mutu akozwa conscience tanzo na makambo moko ezozonga malebele na vie na ye na so comprendre que na sa limité na domaine moko songolo à ce temps-là babenga biso to sambela nzambe akokangola batu. Voilà, nzambe a kokangola batu prophète parce que nayebi ezali na ba famille misusu lelo pe balukaka bana nzambe asali grâce à libala mais na libala wana azokobota te. C'est ça ce que je parle la limitation. Limitation na ba branche belé. Et na mutu na famille moko ba bala na bango. Libala ça na chaque samedi mais limitation na bango mariage ceux qui ba ke mabala ba bota te. Et na mutu ça organiser mais ce qu'on a 5 mois, c'est qu'on a 5 mois. Vous savez, il y a un mutu azwaka na ezemi. Akeli libala yaka. Zemi pe yaka. Mais ce qu'on a 5 mois, zemi bima kaka. Limitation na yangwana. Donc libala yaka nango mais mabota e yakate yo oyo zo landa ngai o sali 10 ans na mariage 5 ans na mariage libala za mais bana bazoya te benga biso to sambela yo zo landa ngo za mwasi kitoko mibali bayaka o changaka mibali lokola bilamba moza limité soki mobali aye il faut kaka soki amoni nzoto na yo akende oza limitation et na mutu su famille yebi ke yo kenda poto obima mboka oyo okenda poto mais famille ba chelo limitation oko sala ba ane nationalité ko tika la kozwa te oko sala ba ane mukande ba chelo limite wana donc sala no ba démarche nyonso mais limitation de mena mukanda et na mutu su ba chelo limitation na santé ya bela kaka maladie wana ya cancer maladie wana ya tuberculose maladie wana eza ba limitation na santé mutu sala eza na famille musu ba bela ka sida ya kindoki parce ba sida ya kindoki papa na bango kufa na sida yana bango kufa na sida mais yemo pas ateli parcours à ville na sali mabebele na vite na sali kindumba te mais sida oyo uti wapi ba cheli mutu limitation mais na domaine ya santé afin que mbongo ekotaka ebimaka na ba problème songolo yo ozolanda biso zamba sali ongolo benga biso to sambela et tu ne seras pas déçu ozala décité okobake nakutana basala nzambe na landa bango ngana na posa mbongo na yote na na poso la ka kondima mais tout est possible à celui qui croit yo memela ngaka kondima na yo et surtout to sambeli na yo nzambe na ngo biso na kata limitation. Mais aujourd'hui prophète Philippe il y a beaucoup de personnes au bazo sala bino confiance te yo moko outi kolobango na zali na besoin ya mbongo na bino te c'est plutôt bo memela ngaka kondima na bino parce que kondima na et ko permettre bino bolukwa moyen ozwa lobiko oyo za nango besoin. Est-ce que aujourd'hui les enfants de Dieu au bazo landa bino ceux qui ont été déçus
na bandeko oyo baleki l'équipe na baitando ike bakoki kosala prophète Feli Ngudi a confiance. Vous savez le problème c'est quoi? Mukolomo ye sozo le kanelanga a esi batabibo tika ivre na bleu et krola esika moko. Tant mukolo elanga koya akoyeba oyeza ivre oyeza bleu. Na biso loko na vie kolinga akoyeba faux dollar te. Zala na connaissance ya vrai dollar. Si dans la connaissance à vrai dollar, oyeba mbala faux dollar. Le problème est ça, s'il y a de faux pasteurs, il y a aussi de vrais pasteurs. S'il y a de faux prophètes, il y a aussi de vrais prophètes. Je ne suis pas contre l'offrande et je ne suis pas contre la semence. Mais ça, la prière, on comprend la vie intérêt à moutouté. Un intérêt à prière, un intérêt à matériel. Or, nous avons un récit gratuit. Et au Betissa Malibakou, au Yamba Basala Nzame Moussoussou, aux alades dessus, personne n'a confiance. Personne n'a confiance, ben biso to sambela. Et j'espère que aux alades décider. Voilà, à cause de la décité, Moussali Nzambe, c'est surtout quand dans le domaine Nzambe a passé au domaine de la limitation. Je sais que beaucoup de personnes bazoyaka na ba message yaka okozwa libala yaka okende poto yaka okozwa mbongo, mais et où tu wapi oyo ya kuluka ya kobuka ka ba limitation o ezali na ba vie ya bato. Tu ne peux pas prendre le mariage sans une délivrance. Impact il y a vie et de délivrance. Bible. Si le Fils vous raffranchit, vous serez réellement libre. Ce qu'on dit, yaka obala. Non, avant mutu bala, il faut être origine que elokoni ne sala na balate. C'est ça. Et ça le rôle ndaku. Et ça ozala kata ndaku, ndaku etangaka. So ndaku etangi c'est que to pangusa. So to pangusi lelo. Yeba ke soki lobby, mbule beti lisusu, c'est que to pangusa lisusu. Ko poto bosana ko pangusa, il faut to kangali duso ko tchangani mai. Donc ils a souci à délivrance. Ba te beli baza desi, mais c'est yako robala, yako obota non. Avant banda ko bota, il faut combattre ko zanga ko bota na ngezo uta wapi. Limitation na ngeza na angle nini. Mibali ba oya. Eloko ni équipe selanga mibali. Basi mezoya ilo nesala kezemi nange bima batu bazo mikanda ilo nesala ngana zwate batu baza bonne santé ilo nesala ngana za yebana no source yango ngai na bengi mona nzambe nyoso aya na source to sambela nzambe okoyi ba pe limitation na yote. Dieu nous a fait la grâce prophétique. On va prier avec toi to yebi sa source ya bitumba na yo. Et ça na maman ko to landa biso na Canada. To sambeli na ye na bi mama papa nga na limitation te na boza na limitation te to samba pendant que to banda ko sambela na ye azalaka na mobali moko lingaki azali na Nigeria mobali wana zanganga mobali wana kenda na sous-vêtement na ye. Et ça fait déjà 15 ans. Oh là. Mobala qui na sous-vêtement na ye. Donc souci ya bitumba na ye eza sous-vêtement o mobala kenda nango. Banda mobala kenda na sous-vêtement ça li ba 15 ans. Mobala kenda sous-vêtement na ye. Siko atikali na limitation. Oh po akangolama, il fallait na nous to banda ko sala délivrance ya ko récupérer sous-vêtement na ye. Donc limitation na ye eza na sous-vêtement o mobala sani akenda nango. Okozo zo landa biso. Oye bate siko ngana za limité dans le domaine. Oh, nous avons un Dieu qui révèle ce qui est caché et profond. Quand on va prier, c'est sous sa limitation. Donc, bilo misus pe bitumba misu to kutana nango babilamba na biso batu ba memaka makam na biso batu bake nanango ekoki pe kozala moko mutu akoki kokene ko limiter vie ya ndeko na. On a 5 sources ya bitumba la vie. Merci. Bitumba liboso la mutu yemoko. Mutu yemoko. Ya mama na soki mutu sateli ki tala mimo na kelonga na yemoko. Tu sais soki bitumba liboso la mutu yemoko. Ya mibale ezalaka ba famille na biso. La Bible dit que nos pères ont péché dans la Lamentation 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus mais nous subissons leur iniquité. Bitumba musu ekombaka na nzela ya baboti na biso. Limitation so mutu yemoko mi kota na limitation. Ndeti mona moso akia seli bonduma na bibina mobile. Mobile akangie kaleso ami koti na limitation à cause ya etamboli na ya mabe. Le salaire du péché c'est la mort. Le péché c'est la conséquence nango. Mutu musu ami koti ça na limitation na marche na na vie. À côté na ba carré moko et même limitation. Limitation c'est ba famille na biso to botabi. Mutu ba famille à côté de la limitation. Limitation c'est la satana ye moko à la base, il y a limitation ya mutu. Et mutu musu peut pas sinaye et cause à la peine nzambe. Bible dit que l'Éternel a rendu âne stérile.
pas sinon c'est la satanate. Il y a d'autres souffrances qui viennent de Dieu. Nzambe moi permettre au les Canadiens wana. Donc c'est ça. Voilà, prophète Feli, justement parenthèse, qu'est-ce que le prophète Feli est venu chercher dans les réseaux sociaux où ils allaient remplir insultes, remplis, trop de personnes de Machivi, remplis, il y a disons, il y a charlatan, remplis, prophète Oyo, bazo koya kosala nakobengango, vendeur de chimères dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans réseaux sociaux où ils allaient chaîne nabiso YouTube le prophète Feli a coupé sa éclairage. OK. Pe a comme ma bana nzambe na libération. OK. Tu comprends que bana nzambe a qui embrié ming na ba faux. OK. Nzamba tindi biso la libérateur. Vous savez ce qui nzamba linga kango la tinda ga mutu. OK. Le bi car Dieu a aimé, il a envoyé, il a donné. OK. Même Israël na bombo Égypte, nzamba tindi la bango Moïse. Ngale lokola Moïse na réseaux sociaux. To bi misala bana nzambe na ba faux mateya, bana nzambe na maboko ba aventurier. To bi misala bana nzambe na maboko to bazo lia bango mbongo. Na maboko to bazo yiba bango ba mbongo. Et là kana yangwana. Na yako me ma lumière et pas bana nzambe bazala kata libunga. Merci. Mais ebele pe to yebi ba église na bango komi ba WhatsApp. L'église n'a pas commis YouTube, l'église n'a pas commis télévision. Est-ce que le prophète Philippe Azali na adresse au bana nzambe bakolo ba ete atato landien na ba etando ikena biso mukulonga na koya Kinshasa na kinoko kutana na prophète Feli aluka pe moi na sambela na bisika boni le prophète Feli akambaka bana nzambe. Prophète Feli aza pasteur et internet té. OK. Aza pasteur zo kamba église. OK. Papa na ngano abotinga aza pasteur. OK. Naza mwana ya pasteur. Ngana yamba Yesu te na kuta Yesu na ndaku na biso. Comment ça? Parce que même Bible yemoko alobi que non babota magamwana ya nzambe te, on devient l'enfant de Dieu, non? Ngasiko na botama mosali ya nzambe. Mais on dit qu'on devient l'enfant de Dieu. Non. Quand est-ce qu'on devient l'enfant de Dieu? Lorsque on yambi Yesu. Okay. Mais nzambe si Jérémie abi wuta libumu ya mama na yo ngai na pona ki lokola mosakoli. OK. Donc si maman ba Jérémie bota Jérémie bota mosakoli. Quand nga petit papa na ngalo sangisa nzoto na mama na biso apese sema sa mosakoli. Donc nga na bota ma déjà mosakoli. Parce que quand je dis que na kuta nzambe na ndako et na mutu musupo ya mbayo so na campagne. OK. Alega na nzela maladie. Quand nga na lega na beta pona te na kuta Yesu na ndako na biso afandi bala monga na yambi. Parce que nga na âge à 7 ans na bana déjà côté ya. OK. Toza pasteur ya nzelate. OK. Naza pasteur consacré ordonné pe nazo kamba musala na commune ya Nguringur na avenue Musamba numéro 26 esika musala ezawana. OK. Kombo ya etonga nini parce que ba ndiko ba. Et puis c'est une grande communauté eza assemblée charismatique la maison de brebis. OK. Toza la ba brebis nzambe za la berger na biso. Eza communauté ACMB. Jessica prophète Felazo Kamba. Voilà. Na olobi likambo ya papa na moni question moko e yelinga aujourd'hui il y a beaucoup ya bana ba pasteur o ba papa na bango ba salela nzambe. Est-ce que zali important ce qui papa zala ki pasteur moi na pe ce que il faut à la pasteur. Ah papa c'est un don une grâce aux alliés appelés ou c'est parce que papa zala qui que j'en profite na ligne à papa. Non, soda va fabotara soda. Soda c'est le fabota soda. Vous savez eza grâce pesangolo. OK. Biso to botam na famille à 6 personnes. Donc na kati na biso ba pasteur ba bimi misatu. OK. Ba pasteur ba bimi misatu donc zangolo o nzamba sali papa na biso. OK. Ya kobota ba pasteur. Ko appelle pasteur boti pasteur teza mabete. Mais biso nzamba sali biso ngolu na libumu ya papa na biso ba sala nzamba misatu ba bima. Ça fait déjà combien de temps ozoko evrer na bilanga nkolo déjà? Ah nazaba tembele. OK. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans que je suis pasteur. OK. Plus de 15 ans. La prophétie, oyo mona bena lelo loko la prophétie le prophète de la nation que je salue, l'homme de pétage. Le prophète de la nation à la raté. S'il vous plaît, c'est moi qui posais des questions et je croyais que tu allais me laisser finir avec ma question. Le prophète Denis Les, soit lobby et Kokisamaka. Soit lobby et Kokisamaka. Aloba qui pour Jean-Marc Aboun Lelo, tout le monde comme Kocha Malobanaye na ba statut. Merci beaucoup l'homme de Dieu, prophète Denis Les. Je me suis concentré sur cette situation, sur cette personne et na pesi et sakolami et Kokisami. Ebele. OK. Ebele. Ebele. Ce qui nous a embossé à biso ngolo abombi biso to kutani susu. OK. Non mais melo ba image ya bato to sakola. OK. To sakola na Brazzaville.
Le 4 mars, il y a Massasso et Betara na Braza. Nous sommes parmi les prophètes qui ont prophétisé. Parce que Biloko n'écoutanga na Brazzaville. Tu n'as pas bateau basakola pour na Biloko wana et kokisama. Tu sakola pour na ba vie aba na nzambe belé et ngamoko vie nanga eza prophétie. Ngamoko vie nanga eza prophétie. OK, voilà. Nakatiote, qu'est-ce que tu peux répondre donc aujourd'hui face il y a situation où il y a papa Nabiso Denilesi bato ebele bazo ko pesa ye lisusu litoité bazo ko accorder lisusu malobate par rapport ya chemin oyo ya ko dénoncer basali na nzambe à Alanda et aujourd'hui peut tout monde a des fois moi bisako linaye soit lobby ezo kokisama okoki ko lobani un message par rapport ya prophète de la nation. Non, alors les bossons na boy prophète de la nation à la raté. Ceux qui m'ont dit bien prophète de la nation à païen. Et il ne connaît pas la Bible. Comment ça? Le prophète de la nation est dans l'ancienne alliance. Mais pour le moment, nous avons dans la nation, prophète de la nation de la raté. Ma nation est Israël. La Bible nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Nation de la religion sauté. Dans la prophète de la nation. Donc c'est un prophète de l'église locale, non prophète de la nation. Donc, on a déjà, ce monde est un prophète de la nation, c'est quand on a libunga, aibi mambaso lobate. Yami baleza, ceux qui battent les PC sur l'autorité, mutuno s'appelle ça le sous-prophète de l'île sur l'autorité, nzamba pambola yo, au sali malam. Comment ça? Apôtre Paul le Bible, quand les fondements seront-ils renversés, que feront les justes? Donc, on a mboka ceux qui mutabungi. Parce que nous sommes des indicateurs ya masse. Nous sommes des modèle. Tant musikoyo musali ya nzambe akomi ya kotengama c'est qu'il faut tout tikaye. OK. Voilà, merci à toi ma consoeur Flore Nzeba. Merci pour l'assistance dans l'émission. Un grand merci aussi à toi Brad Bumba Yaba Brad. Merci beaucoup pour l'assistance Nabino. Mais j'ai l'impression que beaucoup de serviteurs de Dieu, lorsqu'on parle de Denilesi et pas Nabino, comment le col insulte, le col provoquer Bino. Donc, c'est la vérité, l'homme de Dieu à l'Obagate ou quoi? Denilesi, c'est un prophète de la manière où Lingamini. Il était modèle pour moi. Ah, OK. Il était modèle pour Nanga. Mais le rôle à Pengwa, donc, il ce modèle pour Pengwa, il est sur quel plan en fait? Tant qu'il sur la bitité. Donc, à Pengwi. Vous savez, prophète a un indicateur ya masse. Prophète a un moussali ya nzambe. A un indicateur ya masse. Vine fait la modèle. Il y a un sous-modèle pour la bichoter. Tant que nous avons le cas, et là on a le cas, nous avons un cas, nous avons un cas, prophète a tenu mon anazobina. Donc, au lieu de la limite, attends la Bible. Attends, pour la salle émission mona yé a memanga na ba verset biblique attends ngo ça dit son. On les a ba verset biblique kanga na mututi le loi tika na mutu. Donc parce que na limite parce que chaque temps ça en internet. Quand est-ce que on attend ya battre là-bas dans Nzambe. Donc ndeko wana déjà a pengwi. Donc hier à sous musala Nzambe te bolukele comme sous pesa. Non, vous parlez de Kopengwana yé c'est parce que bomo na kaye avec des musiciens mokili ba wera ba jibe mais tandis que de l'autre côté et pas papa na biso wale ça to monaka ce que nous appelons ba musiciens mokili ba kinako sambela kuna ba wera son be dingwe ba to ndenge na ndenge ba comédienne ba kinaka kuna pour chercher la face de Dieu wana ezala pe ko bungi sama. Non, papa wale ça les gars na émission te pour le bela musicien. Papa va laisser les grandes émissions pour Abina. Je ne parle pas, nous avons inventé Papa Wale Sate. Il y a les grandes émissions pour Abina, les grandes émissions pour Alobe la Batou. Mais Papa Wale Sa, n'a les grandes émissions pour Koumisa Batou. Batou na bayaka ko sambela et sili. Donc c'est ça bayaka ko sambela ba ki matea. Mais ndeko na biso Denis Lesi, yé a comment le satanda yé mobimba na internet. Donc non, les gars, non, la naïté d'internet pour attaquer à Batou. Non, la naïté d'internet pour exoter à Batou. Il est toujours dans des choses qui n'ont pas de sens. On est allié. Donc, à ça, dans la carte de Libunga. Donc, prière dans le Bisoza, Moutno Sazo Landanga, pas du prophète de Nilesi, le cas à jour, mon corps, quand à la retraite, à bon la Moutema. Merci, voilà. Mesdames et messieurs, ok, lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Question au Nazo Lingana Tuna, prophète Feli, Ezali par rapport, il y a évangéliste Kabundu Walesa Oyo. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il n'est pas parmi pasteur Oyo, Balingi Fitilité, Oyo, Balingi apparaître. Aujourd'hui, nous avons vu le 31, et il était
invité, il y a chef de l'État pour nous moyen, il y a Kosambela ensemble avec le chef de l'État, Batika Mboka Congo na maboko Nzambe. Un petit commentaire sur le sambo ya papa na biso wale ça plutôt le comment to kabona. Bon le sambo ne vraiment na yebi yango te na yebi le sambo salaki te pe makambo wana na monaki yango te. Yo mtu informé ngango. Ah o yebi yango te comment na yebi yango te que les 31 de l'autre côté avec le chef de l'État. Na yebi te mtu pe cette information. Ah OK. Donc na yebi yango te donc c'est bien soit que ndaki na chef de l'État pour ensemble la pour na mboka aza musala nzambe. OK. Pour soit que ndaki ensemble la pour na mboka donc c'est bien nzamba pa molevement pour na artu wana. Qu'est-ce que vous gardez et pas ya pasteur Walesa oh lelo et cause la lokola modèle moko boye popé au s'en servir nango demain Libéralité c'est comment libéralité ça veut dire parce que nayoka libéralité nayoka mingi bato baloba ke somme tala na pasi asungaka mwana moso bazali soki na pondu aidaki ye donc ce que j'aime chez l'évangéliste Claude Kabundale c'est la libéralité. Oh yoko servir nango loko on a CP nango c'est la libéralité. Mais sa ministère tout ce qu'il fait la parole de Dieu ba miracle on Nzambe asala kakati na ye ce qu'il apporte à la nation et puis et pas ya bana Nzambe oyo o trouvaka important zadika oh ngai loko na CP nango pas na libéralité. OK. Ka libéralité. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, nous voulons parler dans ce terrain-là. Je pense que le prophète Feli a tellement de choses. Il y a Koloba Mengonga, Ezo Koboma Biso, Bandeko Balandia Top Media Télévision, Tozo Kende, ok, Nasuka ya émission Nabiso, Eli Azo Pesanga déjà, Sinkuna, batterie déjà et comment clignoter. Un mot de la fin pour la Bandeko Bakolandayo, parce que ton numéro sera affiché na Sewana Bandeko Bakomela Biso. Sambe apa mola yo Olandi ngai. Ok. Ozana ba problème. Ozana bitumba. Libala ezo simba te. Musala ezo simba te. Mabote ezo ya te. Santé ezo déranger yo. Pesa biso confiance. Benga biso to sambela. Naza sûr na nzambo na bimaka na nzoto. Pe naza sûr na nzambo na salelaka. Soki ozwa déception na basala nzambe mususu. Quand même, pesa biso quand même confiance. Kanyo sozanango. Notre Dieu, c'est un Dieu de capacités illimitées. Kanyo sozanango, grandeur to capacité li kamno sozanango. Soko bengingai, zambe nango a pire solution. Et là, on a seminora yango wana. Merci, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs les abonnés de Top Media Télévision. Si vous avez aimé cette émission, merci à Eliezer, c'est lui qui était derrière la caméra. Un grand merci à toi, Florence Zeba, parce que tu assistes derrière la caméra. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga. Mis le respect, maman. Maman Déborah Loubanda, mère à ma surprise. Un grand merci à toi. Yves Ilunga depuis Lubumbashi, n'est-ce pas Yves Ilunga Mupanzi, il y a Nadia Zouzi. Merci aussi à toi Raïssa, merci beaucoup ton appel et ça linga vraiment bien. Et Bandeko Balandia Top Media Télévision, ce que Jésus-Christ a été pour un nouveau numéro pour une émission Moussou Sika. Voilà, Eli Tokabona Awa. Merci, bye bye.